siko na lekechu propos ana sali esali ondengene na respect na respect na ye na respect na yaza patron na biso il faut peut-être honorer musala na ye c'est pas facile moi mobali aza na dépôt na ye o etikaka sima comme les ba comédien muso telemi pour a dénigrer yango tu fais comment la problème makolo peut-être comment obela comment la problème makolo tambola vraiment akoya na pe mais avant de kana ta car ako kita pété wana je le salue mon président ole question c'est dit pardon boss yo patron yo conseil ngamba biso ngamba no pardon te et soko yo et tout ça yo gardez game gardez game deni parce que gardez game patron papa qui ça te si la zala quitté nani si la zala quitté pardon o mais non kombo na otanga ti na kinga kati azaki te mais répondre bien thème azaki na aga empêcher Azaki empêché. Papa, oui, ma question. La question est sur la cima. Na lobby les ketchu. Les ketchu a bibinoni. Bala mibali bakomi mukie. Mibali nyonso bakomi na ba dépôt na bango o eteka cima. Ba souffrir les ketchu à traiter bango ba chose. Bonjour Kaloudi Boni. Ouais, bonjour, Nayo Niki. On a bien connu Niki la belle, autrement dit, la portugaise de la presse. Hein? Non, il est bizarre. T'as fait la portugaise. T'as fait la portugaise, Moukadou. Moukadou. Ah, hein? Pareil. Ça va quoi? Boni basango ya mpanzi na biso kuna na okike na okendaki ngulu babengaki ngulu na mpanzi wana kuna na ngulu. Vraiment ngulu. Bo échanger nini? Ngala ko ke ngulu te. Oh. Donc quand la question le bio on a profité on a remixé bana nyonso ya Luanda. OK. Ba peuple na nga ba ndeko na ngai ba fanatique, ba famille na nga ya Luanda vraiment merci na accueil, merci na amour. Ko ba la faire na Luanda na profité on a pesa na ba remixé na nga vraiment na diele ma charan Nzambe. Nous sommes na Luanda mo tout ni diele ma charan Nzambe le patron. On comprend que y a boss. Neymar Katenga. Grand Jogo, vraiment grand Jogo. Neymar Katenga na kati ya Luanda wana ba yambaki nga vraiment plaisir et sans oublier petit frère propre ya Biscotte Mbala Mbuta Biscotte. Obile kinena nani yango lisusu na ebite Folvimbala. OK, Folvimbala. Folvimbala yo zanga olasinga bolingo na ovma ya sukate. Vraiment nzamba mona yo quoi. Et puis la profiter na pesa merci na muta pesa nga visa. Pour okende lo na la valeur faut que na visa. Billette. Billette c'est akuna. Congolais, ça va pas na mboka na nenga valeur na nenga respect, il faut visa et Rodrigo Mayemba, notre ambassadeur Rodrigo Mayemba, a solé qui na présent Ibraton contre maître, ba yokani, pa pesa nga visa na beta tour na Luanda, na tourner ba film na sala ba date et puis na profiter na mona nga. Yango sala ki passage na ngula vite fait yango na quoi. Mais Mikolo peut tomoni na monde théâtral Mikolo monanité, moi visibilité bungi Mikolo na TV. Ouais, absence c'est vraiment remarquable hein, parce que on va déplacement na ça la 3 mois na Luanda. Là na petit point noir ya vite fait. Là na zongi na monter na ce qu'on a joué na banane. Parce que na mise au monde na biso. OK, jouer na banane. Le bateau jouer na bomba ali souté mais notre monde est comme un peu floué. OK. Maman Lili, ma pratique méchant et côté trop. Et moi, je suis chrétien et tant que vainqueur. Oh, biso na biso bana papa. Bana David de défaut. C'est moi qui domine hein. Vous comprenez? Yango wana. On la siko wa bato bana ba pratique o ngana na ngote. OK. So na kesa ngana bango to comme loko moko. Yango na comme otala na junior nani na tika banani. Mais ce que junior mobiki sisi fois benginga na kindana nga. Ba décor ilunga so ba benginga na kindaka. Le président Gesho Sport a nouveau marié a lancé des défi. Moi, je suis la lemba pour la concurrence loyale. Pour ça, Gesho a Bali. Décor ilunga. Eh. C'était la piquen. Bongo ka. On va aller l'humus. Ezui. Moi, je vais edimwe. Donc, il y a ma piquen. En tout cas. Vous comprenez? En tout cas. On a douche kapanga. Quand tu as Kaluchi Misaranki. Donc il y a bongo together. Ah bon. Vous comprenez donc moi je suis bien mais ma pratique méchant et comme belé ba écrire quota
omona baona bakoma kosambela place moko baona baoyo babenganaka bango na bango mpo basalaka misala moko omona mibali ebele bakomi na badepo na bango nsima. Oh, Zelano, pardon. Zelano, dépôt à Sima. Sima, Zelano, tout n'a vraiment beau expliquer. Zela, Kasna, tout n'a pas soulevé pour un dépôt à Sima. Pour un habitué, on a cimenterie mort et local. Cimenterie de local, vraiment. Ba mibali ebele babongi na théâtre pour bala ba dépôt la bango bateka Sima. Te Kaludi, éclaircir nga. Tala, tout n'a pas unité, tout n'a pas non. Mon batu ba Orlando, ba dépôt pour babika que no dépôt à Sima. Toi quand les îles moi ça là si mais ça local c'est quoi bana mibali boss na biso le patron de chaîne Oyeko RDC RV nanga les gens Chibo bois le Jean Chibo aïda ba artiste belé bon moni lelo ba fait yo producteur na biso tellement bon micop bon soutenir sous biso ba ya te yango to ko biso ba dépôt na biso to ko teka sima tous les ya ko teka sima te ngam te Kaludi ngaza posa na ba bien po sima te bi ke sima dans des abos là non banane ba te ka sima bon non to ka non atolo ba non parce que tu bi ke non wana présent na biso to ebité siko nani vraiment ba te ka ba sima faut te ba komona bon père mo c'est encouragé moi mobali vraiment atali ke na ko kufa boyete baninga ba komina ba car baninga ba komina ba keka solo baninga ba zaboy ngabe fula la dépôt na ngai parce que c'est dépôt la ba ko moteka sima parce que ba ko moteka sima te Kaludi toza non bien Kaludi tete na boy codé wa mana donc comme de trop ba beto welcome code isate et ça ngo émission te ka santa bu metro bandel kambo eza normal l'autre elle sur plateau mo rebi pourtant yo lo ba code lo ba eza moto te za codé sima ba to comprendre lo ba potanga makombo lo ngo ba osala oui yo zali on a expérience na sala na yo mo kanya lo ba ka boy te yo follow bango bien tata de bundes peut-être ba olinga ba yoka ba ba mama sima wana lo yo qui tata de bundes espoir asuka ba papa Gilles Kassongo na États-Unis wana ba BBC Lukamba Banque Suisse batala théâtre batala évolution ya moko na moko bana basi belé ba boyi musisa balingi lolemo papa wana yo bana mibale belé papa ozo ebinini okimanga ngaza poso Kaludi yo kana monde lo refsanga na boyité monde ezana toza na plateau bato bazana tout baoyoka biso baolanda biso pe pour la micho bike ko RDC na munene et en plus c'est sous nouvelle énergie. Ah bon nouvelle énergie quoi. Nouvelle énergie non Eko RDC il y a Jean Chibo Chiboa les grands boss les grands producteurs wama so boye c'est ko sali mokili nao oyoka donc na on a expliqué que na comment hôtel scope partout na hôtel na ko jeuna ba obi okimangai na dépôt na sima te te okimangai ngaza posa ndoyisa ofongola bato bato bayeba Kaludi obi kino baninga mibali ba komina ba dépôt sima ba mo teka sima donc c'est ba dépôt la bango ya sima wana ba c'est dépôt sima ya chez de lukala yango na zolo bati oh te bon à Kaludi donc si je vois bien bon on a compris bon teka ndé sima non bon oh ah bon d'abord tu kan oh voilà dépôt la bango donc on comprendre d'abord dépôt la bango non Kaludi non to te da boy muto da na miso comprendre boy donc c'est là qui sini dépôt la bango ya sima donc ba te ka sima ba dépôt la bango sima la mbongo yo mona bona ba carte ba matanga tala matanga na biso na ba fête non comme non et ça donc ba bien d'abord te ka sima butu wana ba dépôt na bango ya ba sima Kaludi non ki otolo belo mo akeno basi balingi susu musisa te balingi lolemo mais quand on peut éclaircir biso bien ouais ba téléspectateurs ba olanda pe ba kana musisa ngololemo ngole kisi na oni ba tout va comprendre te pour le bara balangage mo trop codé Fabrice qui t'envoie parking à ba jog en Afrique du Sud yalinga ngana loba biscotte mbala mbuta pied de Jésus aller la langi la fort donc ya ba terme na utiliser ba tamaile ba comprendre ba instruction ba éduquer ningi da ministre rankina lobby basi ba boy musisa balingi lolemo a comprendre que comme talingi lolemo c'est que on fona kaka la commune ya Kasavu parce que ba Kasavu ba kata ngo KV c'est comprendre ça dit moi aussi a comment fona na KV et puis côté nini tunanga côté nini on se babandana na béni le visionnaire on a béni le visionnaire na fula sayo place wana ce qui moi ça vandeli wana na fula sayo Cicero bakumba Zambi na ngai c'est ça les musisa olinga
akolinga te musisa donc mwasi aboyi elenga mobali akomo préféré elengi ya ndeko na ye mwasi yango nazoloba basi baboyi musisa basepe na lolemo mibali ebele bafungoli badépôt na bango ya nsima. Ok, donc so na mibali na comprendre bon soki na comprendre pas mibali ke non mibali baboyi na bango mibali bakomi bapede bapesa basima na bango wana yo moto olobi mais ntango wana yo moto olobi niki asime les propos tenus s'engagent que les journalistes nayebi so boye non yokanga yo olobi ke non mibali no bakomi na badépôt ya nsima mpo na dépôt ya nsima wana donc ngai na sens na nga mpena kocomprendre ke non kaluja alobi ke non mibali balingi bamibali bakomi bapede bama opesa basima na bango moni nakoma kotala kokende bafilme nini nakokende tournage nini nakoma kopona bato atenir nga rigueur te wana osenga na boss na biso Jean Thibault na bafilme na nga ebele site na biso mpe yango oyo soki afournir nga apesi nga de la patrie nasali bafilme na bato baza pur ozo comprendre baacteur na baactrice oyo baza pur po ebele bakomi baimpure parce que otaki chrétien vainqueur nakosangana na baimpurité opesi nga mbongo bapapa na nga Gilles Kasongo barosabel nzambi mopapa rosabel nzambi so apesi nga cachet omonaki na kosala bafilme na nga na bato baza pur. Kaludi tomoni tozalaki samedi biso nyonso na cinquantenaire na matanga ndeko na biso Mélodie tomoni bato bazalaki ebele mais par rapport ya Mike la Duchesse alobaki ke non Mélodie alongwa déjà na monde ya théâtre mais na kati ya matanga na tomoni bato ebele na badélégation utaki libanda bayaki par rapport na propos wana ya Mike la Duchesse omoni yango ndenge nini? Bon, d'abord il faut appeler déjà merci la corporation à théâtre ma fait masumu ya papa Elombe na équipe mugumede ba travailler wana parce que c'est pas facile muta kufa na point noir ebembe vraiment eya Congo c'est ça facilité mais bango au moins que basali ba démarche basangani na ministère na biso ya culture et art oyo bazwi papa Elombe batindi ye na batendance libinga basali makambo e tomoni corps ya ndeko na biso Mélodie eyaki na Congo vraiment merci na corporation wana et pour la question tuninga que président Mike la Duchesse alobaki asali traitaki ba non ba propos na ende avec non oui la Duchesse wana e dérangeaki bato ebele na yebi ke ba Patricia Nzate balinga théâtre makasi c'est-à-dire Patricia Nzate balinga te likambo ekomela biso bacomédien ozomona mais likambo ekomeli bacomédien mosusu atelemi mpo adénigre yango esalaka soni esalaka mawa oyo tokomaka déjà famille ozokomprendre famille tokomaka eloko moko ata lelo nga natiki théâtre mais nazalaka collègue na bino naza ndeko na bino et puis Mélodie batourna mingi na baduchesse nga nazwa chance ya kojouer na ye na film ya mwana verni film yango moto ajouer mpe mwana verni Mike la Duchesse mpo natala yango mpe théâtre mwana verni wana nga naza na kati wana na bakanto na Christian Shoga na bashoga bozomona série na nga ebele wana nga naza moto ya CD na moto internet te ozokomprendre na ave makoko pai donc bato ebele basepele na langage wana te mais nayebi ke président Mike Aramayele déjà asengaki baesquise na ye olimbisaki mpe déjà alors ka question oyo atunaki réponse nango ezalaki badélégation moto atiki théâtre kala mais tala ndenge bato bauti brasa ozomona te eloko yango wana vraiment ekamusi na bato bauti poto baye po balela Mélodie ana moto ya bato yango omonaki tozalaki ebele na la grâce après toke na cinquantenaire tosali plere jacques corinthien esali bimsum ti bakesala kundabatoire non oyebisa olangila nde nalangila kundabatoire esali bimsum tosali plere jacques bokumbu inkela non oyebiso ti na kundabatoire motubie na biso avandam na calminium en tout cas lamedi na nsima caméra plamedi oka makambo oyo namonaki exil pechanga isi azalaki ye aza social aleli na bato bakolela namonaki bamama na nga bateresia namonaki mama Nicole namonaki baibakata nde mama Nicole namonaki ba 7e bagarre mo baabsence mpe ezalaki bon
batebele bakoma na bango badanse batebele mais place ana pe na mona poudre te tu vois comment la problème makolo peut-être comment obila comment la problème makolo atambola vraiment akoya na pe mais avant de kana kata car akokita pete wana je le salue mon président poudre de chasse bafi pe bele bayaki te ebele bomona ke mais na kati pe na mona pe sila te sila za kite nani sila misalo sila za kite pardon o mais non kombo na otanga ti oh non ala monaki ici péché malade te nga na oloba ke no te nga na lobi sila bisalu na monaki ete papa nana posa réponse na yo te naza posa patricia nzete nga na oloba nga bina oloba nde sila bisalu na mona sila bisalu te nga nazotuna o likambo ya sila bisalu non papa tia non te yo zokima bakestion nanga mpo wani nga na otuna okeno na mona parce que otangeli nga komana omona mu pécha mais nga bisila bisalu na monaki ete o répondre nga te comment natotanga bato bazalaki te natotanga bato bazalaki natanga bane non non papa toza na posa domoni propos oyo biso donc toza na posa toyeba mutu nyonso mpo wana kufi aza comédienne monene aza ya lelo te aza ma ya cd vraiment ya cd po tosoba oke mosu mama cd na oloka cd mwana verni mais répondre bien te azalaki empêché nabi zela non oza un problème na sila mais non comprendre po bato nyonso otengi bakombo na bango bala patrona banani na otuna nde sila bisalu mpo nga na likambo ya belfi te sila bisalu nga personnellement namonaki ete na miso na nga mais sauf que nayebi ke azalaka mpe social ayakaki azalaki moi kolela mutu bakoma kolela yango d'une manière d'une autre mutu mosusu akolelaka na telefone mutu mosusu akolela mpe na ndako mutu mosusu akolela na présence ok ça va toki bon problème te a boss menga papa yoka nanga na oloba mpe na opeso mpe maloba te papa nalobi ye aza boss nga mpe na oloba boss nange eza jean chibwabwa wana maza boss na ngai tozoba sur nani aleketu ndenge asangisaki bater comédien nyonso abengi bango bachose c'est ça nayebi te par rapport na ope comédien ntango leketu abengi bino bachose na yo moko sikoyo esali yo na ndenge nini poke eloko ya bongo yaza boss yafutaka biso somoni patron moko boye aofinga batravailleur aza na producteur na bino ana depo mpe ya nsima abe ya depo nateka nsima donc ye mpe question efona pesa nsima nalobi naotunakasi leketu abi bino nyonso bacomédien boza bachose achosifie bino donc adénigre bino par rapport na yo sikoyo na leketu propos wana sali esali yo ndenge nini na respect na ye na respect na ye aza patron na biso il faut peut-être honorer mosala na ye c'est pas facile moi mobali aza na dépôt na ye oyo etekaka nsima sikoyo yango siko osali ndeni il faut napesa réponse na ye na ndenge dépôt na ye ezalaka ozo comprendre napesi dépôt nanga napesi nsima mpona répondre question oyo bien ozomona donc ye aza patron afutaka biso aza na dépôt na ye ya nsima langa alobaki bongo ayebi bato afutaka ayebi bato bakolia chez ye ayebi bato bafula ye mpe na bagag na site mpe mata yango alobaki bon bato nga na futa bato nga na bokola na lesa na dénigre bango parceque biso bato toya te torekonnaître kaka ke aza na dépôt na ye oyo etekaka nsima yango osali boye aza na dépôt na ye ma etekaka basima siko mais yo caméra batala boye opesi caméra mokongo na dépôt na ye ya nsima vuma nasala ndeni naotambekoalika na nzela nalikele baclient wana depo nsima soki opemba nsima mpo leketu eza ebele na valorise ye jeune frère nanga fo tosoutenir ye toede ye mpo ana depo oyo etekaka nsima parce ebele bana badepo na bango fo tovalorise bango nakendima bachinois nga leamoka bachinois te nakondima bato moteki nsima oyo moteki nsima yango nalasaki SPC de Panama na Pichu de Panama na Patrick Ngambe bazuma bana mibali bakomi mukie mibali nyonso bakomi na badepo na bango oyo etekaka nsima donc il faut tosala marche to recruter bana mibali mosusu baya
Vous comprenez? Zambi Nangai. C'est pas lié. C'est pas lié. Donc, pour la lecture, tu peux les bravo. À Bengi Bisso, ma chose pour. À chose Sima. Voilà. Les Quechua Sengi pardon. Pas tout Sengi pardon. Oh, les Quechua Sengi pardon. Non, les Quechua Sengi pardon. Oh, les Quechua Sengi pardon. Boss, il y a pas trop, il y a Sengi pardon. Et quitte ça, gardez gamme. Oh, gardez gamme, Denis. Gardez gamme, oh patron. Papa. Il y a foutu à Bisso. Il y a un patron. Ah, dépôt, il y a Sima. Attends, Marty. Attends, Kitty. C'est comme la pose au Tonganda, non, Lukani. Non, c'est que Bino a beaucoup de Lukani. Bondoli est pas naïe. Non, Lola, Sima. Non, nouvelle énergie. Nouvelle énergie. Donc, EcoRDC, nouvelle énergie. Voilà quoi. Les Quechua Nengazana, tant qu'on a bien à chose fier, Bino c'est Yabi, qui a Bino nuance, le collab à $20, $50, $10. Donc, bozo qui ta personnalité na Bino. Et ça qui les Congolais, les Africains, tout ça qui reculé. Ceux qui ont aidé, tout ça qui a posé mon boy. Oye moi malamu oye na luzitu vuma ya Congo. Vous comprenez? Respect à bande bonanga boye denga fixe na ngoyo na mbongo pesa binote. Mais quand c'est gars aussi en plaire ben ennemi na ko bikaka bato ba ko aider yo. Ma Dieu merci. Mais quand on lui colle $20 ba tekele ma Dieu merci na tikala ko leka na site na été. OK. Ko lenga na leka na ba ba na takaza. Toleka na ba EcoRDC oyo toleka na ba Congo mikili toleka ba site ebele ya valeur basite na bango ebele ezalaka te donc bato baye na baenvie bato baye na posa ketch bato baye na posa polo nde bana kokende kozwaka $10 $20 na lingondo basouffrir les Quechua à traiter bango bachose donc mututu oyo aza conscient à jouer na site ya les Quechua. Oh, tout à l'écart dans l'émission, il y a les Quechua. Bon, supporter, à bien habiller ma combo. À chauffer, bango. Bon, supporter, pour me faire ça en plaire, pour ça qu'il gaz. Vous comprenez? Alors, moi, étant que nous dans l'écart là-bas, on a été. Dans le terrain, là, on a vu. Mais si on a été à la dépôt, on a été caca. On a été cassima. Vous comprenez? Donc, si on a mis dans la porte à Tonga, on a contact, à ce moment-là, Sima, à Tonga, on a quoi? Comme une souka, moi 4 personnes ont coupé sa salutation pour tout le monde d'arochiter. Ouais, ma salutation là, la souka vraiment émission oh, non, mon ami mingi Charalema, il y a un patron et non, mon appel fait la déclarant Pablo King, le grand déclarant et puis non, mon Harmonie Lema, na moni Fifi si voici wa Storm et sans oublier Folvimbala mutu na ngai leki ya batu ya biscuit mbala pied de Jésus Charale Mayan Nzambe na robosa na pete Jogo Neymar Katenga nakasa balwanda et puis joyeux anniversaire na bébé na nga Nelito le plus beau de tous les bébés d'Angola et puis c'est ma salute na mère na bango malgré mais c'est la famille la salute à Fabrice qui t'en vous Astrid Moulenda temple du plaisir il y a Charlie Prince ba couple oyo vanda internet oto yebi Charlie Prince motema ya Astrid Moulenda et José de Londres Sida Bilé le Coco Swag qui tata de Boulnes espoir asuka Trezege wala Milimbala venanga Milimbala Papa Gilles Kasongo Rosabelle Nzambi motema ya mama Bibi Marlène Nzambi Patricia Zeta à côté la Pébiso. Numéro contact plus 243 89 64 36 268 89 64 36 268. Bandeko nanga na souci. Moi ça boyinga pona ampiaka. Mais à quel linga mtazana nyongo nanga. C'est les grands boss, les grands patrons, Jean Tubo Tiboaboa. Donc on a des patrons à Bissoma Eco RDC. Et je dis un grand merci à Oncle Frérot, autrement dit président Bosso, dans Lausanne.
Et je dis encore grand merci à le garant. Maman n'a kapi motema ya boss. Et maman en tout stress na katia Suisse. Et Cyril na États-Unis. Lobby le 29, tout ça na casting. Il y a Miss francophone. Et moi encore de ma part, je dis merci. Baoutakin, mon vieux personnel na kata Belgique. Alors là, dans la minute, na kata kin so total na mopanzi à Régie des eaux. Je vois un vieux là. On a bien un papa social. Donc on a bien un mon boss. Donc il est tout pour moi. Il y a Willy Maquillage. Merci à mon collègue, mon confrère suprême Bob Molema. Malgré mon empêchement, mais on est là, on est ensemble. Et quoi de ces chaînes à Liboso, il y a un loubou na kata site internet. Toza mikolo toloba trop bolingo quoi na bolingo na tozo yamba ba star na biso mboka tote kozana émission moi kitoko to le vendredi passé auto yamba ki couple ya Bijou la reine na papa Eric. Donc je vous dis abonnez-vous massivement na Eco RDC. Je dis bye, ciao.